Oui, mais là, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Attends, la katia zamba, tu fais anniversaire na mobile. Ça va pas mal pour le codon zamba sur le coup. Oyoki elengi ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. Oui, mais là, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Attends, la katia zamba, tu fais anniversaire na mobile. Ça va pas mal pour le codon zamba sur le coup. Izaka makamba Congo. Peut-être botuna ki na lobaki mingi na zanani. Ngwana za mwana soda. Biso awa na kamba na basoda to la valeur. Car parce que botama na famille militaire, moyen muta respecté azate. Biso to koli na vie ya difficulté biso bana basoda. Papa nanga soda, mama nanga soda. Nazana makile ya basoda. Soda o afuta mambongo mukie kutu pona classe na biso photo sala boye. Ne le même soda ba pesi ordre que ceux qui akangi civil to na problème suki que yepe soda na bakangaye. Ça c'est quelle loi? Loi oyo eko créer vraiment bitumba makasi na mboka na biso Congo. Imaginez-vous kutu policier pour alia fois kemba tenia malonge zate botine ezalaka te policier aotambola makolo na olia botine aochande sapato anda bu chaussure. Pourquoi? Parce que l'état aza incapable, aza capable était à pesa ba équipement normal. Ba policier mususu o bakangaka batu na nzela ezaka te pona sentiment. Parce que il y a d'autres policiers bambongo na bango ekangama plus de 5 ans aboko la rabana afute la randaku sikoyo akolesa bango ndenge nini. Les mêmes policiers o alati teni moi makasi pendant que ba misusu baza na kati ya bandaku ba mela ba sucré ba olie misunya bien mais mutu moko boye a se sacrifier pour na acha ordre na population. Le même soldat, les mêmes policiers pour na ba doter équipement normal c'est très difficile. Bilam bateni ya ba soldat na ba botine pour na ozwango bien faux somba. Mafia ekoti même au sein de l'armée. Pourquoi? Parce que mpia kezali. Sikokaka les mêmes soldats ngo soki alingaka nga mutu pour na infraction bolobi ke akangate ke soki akangi bakanga yepe do basimba soda na nzoto tala bino bo comprendre te. Est-ce que boyebino no goût ya centre de formation soda oyo atiki famille musika asala aosa na centre une année 6 mois ya formation, une année 6 mois. Oyebi combien de cop abomi, oyebi combien de vie o a raté. Alati teni wana na difficulté nga na kola na baki ville na kola na Tombangadio ozomona mutu baki ville na Tombangadio eza ba centre de formation oya ba militaire CI omona mutu alati teni ya formation comme liquidité ni on eza na ba sili na kati a vivre na vie ya passe na mintie quoi siko mutu ngo asilisi ba formation na ye pe mbongo malongo ezate azo kemba boteli biso gratuité mais gratuité et kaka esuki na deuxième secondaire et bon au troisième ti sixième nani ofutango na bamboka na mbongo ngo le dollar ekita mais ba minerva est trop cher mais kaka le même policier wana botinda population asimbe na nzoto. Quelle minimisation bo kitisi bo fingi à cause de sentiment l'état botala makamboyo
na changu awa moite ba policier ba kufa est-ce que bolinga makila ya ba soda obine boza ko déshonorer et si la karaboy pendant que na est ba kufa ba zanga biloko na est awa pe na Kinshasa mêmement des fois ration za la raté et comment on a fin du monde bazo ration ngana za mwana soda na utika likambo te ngana colline na bote mwana soda pe na kufa mwana soda na koki jamais kotika likambo. L'état congolais il est temps so bolingi ba guerre ba criminalité écolatée au sein du peuple congolais et des Kinois, il faut enlever tout ce que vous au bolobi parce que peuple congolais azaka soka yoki nda saleli a bien déjà exposer ba soda boy mais un problème sérieux. Merci. Atomo ba komando agepa bangwana ba komando bangwana ba mata code ba komando bangwana komando premier sergent major linga premier sergent major mata komando aiza ba gepa ndi ba komando bosanité pour le komando avant de mon commando katabale à tout le monde autour commando premier et va ventité wa commando bangwana ba pour le commando makasi bango ba ma d'accord de ane pour le commando guépard bangwana sata de commanda Kokemba bana jidengo papa bana tani ba matati likolo bangondi bangwana tani ba matiti likolo temoni commando premier kiti bango la continuer ti likolo kuna boto katabali kuna temoni commando katabali mela ba ishimboki bomanda bomata akei penza ti likolo penza bani ba komando bangwana bangwana mwana ndi kokita yebisa abandi kokita bien tout le monde va commando. Toujours mon soda. On va frapper jusqu'à la fin. Dans cette liste, il y a dépenses au gouvernement sali pour la Léopard. Dans la liste, le Léopard contient 55 donc, membres actifs. Naba soigneur, naba coach, na staff, basala 55 à 60. Bon, on a 55 pour na SL abino, na les dépenses basali. À chaque membre Léopard a eu 50 Jeep, il y a Toyota, il y a 5 ans, il y a 150 000 dollars fois 55 et c'est 8 250 000 dollars. Bazu banda qu'on a cité na cité moderne et célé, cité Fachi, ils ont la valeur il y a 75 000 dollars et puis 75 000 dollars fois 55 et ça dit 4 125 000 dollars. Ba prime na bango comme bioso boyeba ki ça ba prime il y a 1 million
1 million au Tchango, non, au Tchango fois 55, et puis si 55 millions de dollars. Ba animateur, monsieur, 50 bazo qui va Jeep Fortuner, 50 bazo qui va Jeep Jetour. Alors, na nyonso wana montant nyonso sali nyonso wana et c'est si montant il y a 175 millions de dollars. Tout le monde a parlé wana. Donc, qu'est-ce qu'on a un contrat où le Léopard a signé, au gouvernement congolais a signé, na ba équipe locale la Barça, Milan, na Monaco. Na Monaco, chaque fin de mois, chaque année plutôt, a 39 millions de dollars. Barça a 49 millions de dollars. AC Milan a 45 millions de dollars. Donc, kuna bango nyonso kuya 3 équipes wana par année Léopard a dépensé 133 millions de dollars. So ça na plus 175 millions de dollars dans mon belé. Est-ce que bon comprend le mot? Gouvernement est prêt pour nous soutenir. Bah intérêt au couteau et qu'on reporter et qu'on rapporter la Congo de l'autre côté. Bah dépenser bah millions belé, bah dépenser bah millions pour na joueur à Léopard. Bah presque bon bah Jeep car pour na bimoko bah Tchaki et qualifié bah on a mort et qualifié biso la mondial. Et bon soda ou akufi na Zamba, famille ne peseni. Soda ou akufi na Zamba. Famille ne bopesi yango nini. Soda oyo akufi na Zamba tiki bana na mike. Bana peut-être na âge à 5 ans. Ba romona susu papa na bango te. Bopesi bango nini. Bopesi bango nini. Na hôpital a bobila ba blessé de guerre baza na biro aliate. Mais mongo belé ba millions kei pour na loisir. Pour na loisir. Mais soda congolais a ozangelo ko lia. Aozanga ration, aozanga teni, mba million ke kuna. Bon morning bo salir ba soda. Et puis kaka ba soda wana boko sala ba parade na bino, boko sala ba réunion bango, ba réunion na bino, bango neka ba gala de ko na bino. Soda azo mbongo mukie, ba mbongo be ba prime belé, ba prime, bo pese ba joueur à Léopard, mais joueur mais soda o azanga kata Zamba. Tenya malonge zate. Ration malonge zate. À souffrir, soldats à souffrir, botter les cambo au gouvernement. Vous pensez 1 milliard. Vous pensez 1 milliard. Doudou Swambazolo bani, Doudou Swambalobi. Comment ça pays moko ok trop dépenser pas 1 milliard. 1 milliard et pas la mission c'est l'autre côté. 1 milliard c'est l'autre côté pas gouvernement congolais, pour remplir ma poche na bino, boyi baka mbongo, bo fongola ba na bino ba compte, mais soldat congolais a atteint l'autre côté. Soldat congolais, un soldat congolais, soldat a ennemi ko tika amina ya abungila mboka, a futa ma salaire moko ya mokie, mbongo malonga te bana kutu ba otaka na pasi, eloko grave zate. Mais ba millions na ba milliards, vous pensez ba joueur, car rapport na bimoko ya qualification à Léopard. Non, c'est méchant. Boamité mamabe vraiment. Le suivant. Bonjour à tout le monde. RDC, kolela na kolela, passe na passe. La souda fa RDC bangoye depuis to bima na Kamena, promotion Konga, tozaka boui. Talaka munduki yango badota, ya bundela ka mboka. Toboyite tobundela na biso ka mboka. Tozobundela biso mboka, to ana biso bien, tobunda. Mais eloko moko tosenga na gouvernement. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Ceux qui ont tali libanda kuna na Kinshasa, Gérard a bien. Gérard la takitoko, Gérard la bien. Gérard tambola bien. Gérard zambongo. Gérard zoba prime. Mais ceux qui ont tali biso na Zamba, até l'ora lié zate. Depuis ratio et kata, tout ça ceux qui 3 mois, tout lié raté. Tout comme ko lié biloko, tala biloko tozolia. Est-ce que le gouvernement zolia? Mais ceux qui ont tali rebelle, les rebelles azolia bien.
eloko yango ezopesa kanda to na posa to récupérer mboka na biso mais RDC gouvernement congolais sunga biso ko to ba volontaire nga naza volontaire on a coach 2025 na poni na ndimi na kota armée pe na ye nazobundela mboka nanga mais atati siko ata sans frappe par mes ate ratio kolia ezate na obundela mboka na nzala na libumu pendant que rebelle obundela mboka na mbongo ebele na poche na biloko ebele na libumu siko ngai o naza na poso bundela mboka na souffrir boye gouvernement ozawa est-ce que ozomona konga yeyo na masisi konga azobunda konga kufi konga azobundela mboka eloko te mbongo eza wapi mbongo eza te wapi yango eza te ebeleka bamakelele kaka na bareseau sociaux babiloko ndenge wana me tobundela mboka baminduki ya minene towana posa minduki eya me minduki ezoya te towana posa ya LRM bitip eya ezoya te towana posa bakano sarekeli ezoya te tobunda nde na AK na mortier soki 82 babombe eyaka te hélicoptère depuis ekata nango soki esali déjà soki 2 mois ekotaka te siko tokolonga bitumba ngo ndenge nini gouvernement oza wapi yaka ede sunga towana posa to récupérer mboka na biso mais ozosala no eloko te babombe ezoya te munition kotutalaka na tikaka na chargeur moko est-ce qu'il y a un monde qui benga na munguna vraiment biso to baye wana posa gouvernement oyoka otala babiloko ndenge yo na osenga ba konga nyonso bo publier yango depuis ngana kocha depuis konga koti na masisi en temps 50 francs ya pamba ezate ebele moral lokola soda vivra kana moral yango azokufa kana moral ezate. Tala, il faut qu'on respecte ma soda. Il faut vraiment qu'on respecte ma soda. Moi, député, pas comme un député, hein. Il faut voter, remettre sa voix. Pour la polo, après on a suppose à 10 000 francs. Mais soda, quand tu as Zamba Yemoko, quand tu as un centre de formation Yemoko, à 5 ans, il y a voix. Il a la volonté. Moi, je suis Sabino Boy. Pour Congo, stable, il faut pouvoir et ont maboka ba soda. Pas civil va commis beaucoup plus dans l'autorité du cola ba soda. Là qui a député en gang la soda. Ministre provincial en gang soda. Aussi maman beaucoup le cola il y a soda. La seule chose à faire, t'as là pour Congo qui est bosso. Tout le monde appelle que Congo est na nini nango. Donc na respect nango. Faut pouvoir ezongi pa ba soda. Bozongi sa pouvoir pa ba soda. Ne bo comprendre importance ya Congo. Ta na yo mutu ba voter yo o se sacrifier na ote. Otokite ba voter yo. Maintenant mutu oyo andima ko simba manuki pona mboka ezala bien, ezala équilibre bien. Bien vous savez va ventile mais le député là ba ministre wana. Quand on va ba soda ba prendre décision qui va tiki manduki na se mboka oyo roté mboka oyo erolimwa. 30 minutes ka pamba ka ba soda ba tika minduki. Ka 30 minutes ya pamba oyo. Bien vous allez wana boye bien. Ta ba soda o bino bo commissaire peut-être bana misalo na bino. Soda age tokela nani moi député mai. Obuzo bao ni nyango. Wabe tala moi bino. Mukungaka peut-être que généralement on va petit nanga kota armée na soutenir na kota na wako boma bino. Soda mungamba na ote. Na beni na bunya kuna batu ba kufeza bana bino te ba soda. Hein? Kala ba soda mukolo pena ba olala bino mabeka ndenge ba kengela bino libanda na misu ba kufa. Tozoya ali ezoya. Ba kompe de ko comprendre que bo utiliser bango. Otika ko utiliser ba soda. Hein? Non qui c'est au Telegram bimi balingi ba mata ba soda ba 1 million. 1 million ils en a valeur sur 300 ou 200 quelques dollars. Si vous soda ko azana ba na ba université. Avuta ndenge nini? Il faut se poser la question. N'est-ce soda, alors soda mais à comme à foutre ça bana et va foutre à l'université, va université, va dans la université. N'est-ce pas biso ba oh, ba soda. Hein?
ba soda mo ko ba ko be mutu na ba ko pente pena puyi kaka ne bozana ba ko traquer bino tambo de tona ba mbongo pona bana bino tala ko mo nya ministre o ya ministre mo ani propre temps na Congo bana ba suite wone bana mboka bana ba suite hein bana ba château awana Congo lote toya malembe toya bobanga toya boza puyi na puyi toya obega toya Mashipabulo bamba jibikondo bibili chikondo cha ukenga ni chikondo cha kusanga Mashipabulo bamba jibikondo bibili chikondo cha ukenga ni chikondo cha kusanga Shame mankenga ndala ni nzala Miwanye unashinduluka Changinda loma kasa mili unsama Miwanye unashinduluka Chachini bilamba ngina ni mususu kya Miwanye unashinduluka Chachini mujimuto ndala palusela Miwanye unashinduluka Nachamusa jikalu kula bindokela Miwanye unashinduluka Jini mushinga singu ya nilutulu Akaya lubilu boboka bagafika Nachauja shiteku wawani munyinyi kwenda Pesa mla moningalanga Essentiel dans la vie Dans la patience Prenez courage et ton tout viendra Ava kumusuku mbaka tumukalanga Ava mukalanga mbaka tuku kinchasa Ava bendala makasa nyonso kaka pona Congo comme je vous dis ceci nga loko moko te ko moninga loko moko te ko soma conscience nanga et loko moko te ko soma conscience nanga aussi longtemps dans un Congolais pe moi na soda je sais réclamer le droit de nos pères ba papa na biso ba kotaka zamba ba bundaka batika ka biso des fois et puis ndenge ba kendaka na miso bazonga raté mais au moment habillement un soldat congolais mais c'est très grave. Botina malongo ezate. Teni moko a sali nango 10 ans. Et puis likolo nango azape impayé. Mbongo ne kangama mais ataka tedi. Na mboka nini boy. O soldat a maltraité le kola esclave. La fois passée, na année ocholeka, la mère mène le baganine. Soda aza eloko moko oba côté la mécanicité. De à chaque temps vous négligez les soldats. Celui qui se bat pour ton pays, celui qui se bat pour votre patrie. Et bato bonde boko misaranet bana misala. Ngana mona soda. Tuntoke mbaboy. To kemba rapporto olukata musala tala bango kuna na bana bango nde ba branchaka bana bango ceux qui a commis PDG a commis secrétaire quelque part engagé moi na ye a branché moi na ye et beaucoup biso bana basoda nanya ko engagé biso nanya ko côté la biso nanya ko engagé biso soda oyo nanu salaire malongo ezate nga lebisa bino eloko solo na kenda classe makolongulu to beta ba école makolongulu olongwa trajet mulai makolongulu kaka parce que papa za na mbongo te en foot la bino te ko somme bino le papa on a vécu ça et par le même soda na tchango awa silisa bango le son des soldats crie mais il y a personne qui parle sur ça. Nous on souffre, nous les enfants des militaires on souffre. Ok, na ba université, autour de moi on a arrangé à bana basoda. On fait comme ça. Quelque chose à moi colonel major que nani, on nous rejette. Des fois comment on bima na ba kombo ya ba identité ya bato bususu. Pourquoi ba mabiso? Mais loko moko te ko moninga, loko moko te ko changenga. Aussi longtemps nous biso bana basoda to zui solution te biso bana basoda to toujours malmené maltraité mboka oyo eke mabe makasi bana bango ndi babwashaka tala bana bango babomi bana bango babomi moko ya union sacrée bana bango de ebongo sko biso to za place mkoni bana bango babomi
ya bango nde baprotegeaka ya biso oyo nde baexposaka so oza mwana soda deja babamba oyo identité mabe mwana soda nde susu azalaka na faux identité bakuluna bamiyibi bashege nde identité oyo opesa biso wana basoda merci Oyoki elenge ya Congo tapelema